ça m'a tant à travailler c'est individuel. On travaille individuel. On travaille dans ça individuel pour rôle tellement ma casse. Donc c'est ma bien pour na PC pour na ba biloko. Malax ba nengeni bien ko incarner rôle voilà. On peut s'en aller 2 semaines kaka. Comme on appelle comme on a pitch. Au moins il va commandement na wana. Oza groupe noté. Le groupe au luka bato juste 2 semaines. Nga le gars na tie ba on a casting c'est que na moni ba capable. Muto jouer bien té. Té azaka. Oh, té oui yesu na film. Oh, a jouer té. A jouer place on a. Oza complexe. A ko jouer place on a té ngama lo bien. C'est que betela nga boye. Na ko benga no ouais. O tila nga makielo zo betela ngelo ko nga ba nzoto ngeza na kutu bien té. Ta keba na yo ni sabe na kuna makanisi na zo batina sala ndenge na zo msandeni ponye na za akude ya lele. Nana bo. O tila makielo buzu. Ah nini? Nana zi. Sim. O kite. Nana zi ma demo. Yana. Ah papa. Oh mais il faut n'ayeba. Pour aux amis belé belé mo bangana sala zo to sembele belé. Tango sumo za c'est frère c'est mo za nani? Hein? Non to c'est manani. Saka na ngati. Nazi ya mibali 100, nazi ya mibali 200. Nana zemi na. Wala zemi na nga, zemi wana uzana mo za nga. Loba na clair. Zemi ko uzana mo za nga. Nana zema 2 mois ya jike. Mon bébé. Ah. Je peux ça na soeza zemi na pour maman ndaiba mkolo zemi. Est-ce que c'est un solo? Ba na soeza nga ite. On dit maté. Ezanga. Moninga. Na robi mata na 100 mibali. Zemi te. Te na zwa na longola. Longola. Mais maman ndaiba mkolo zemi o pe na turo nde ayo. Chut, malembe. Ofanda. Ulingi na kwani. Ngam na olwa na zemi. C'est vrai. Osanini? Omosanini? Te yipsa ngosanini? Est-ce que ni molo bana? Te zela no malembe. Na tuni molo bana nini? Ko jouer na ngate. Ko jouer na ngate. Zeme zenga. Ngam no décider soki no so elonga te. Jike. C'est mututé. Donc on a baby sa carrière na ngane bela ba section ngana nango. Na botelo ngana. Ah bon? Wali boma. Ah bon? On a dit yo so la carrière na succès. Moi naza lipamboli, moi naza bénédiction et nzambe ndi mtape sango. Kota la succès so sala oté. Même Zélan, pardon, s'il te plaît, laisse-moi parler. Même Bible sur le surtout c'est la haute aux anango. Yo lelo on samba sunyo comme na zemi. On ngolongo la zemi. Après tant qu'on comme mon colo na succès à théâtre, moi na sate, on comme qu'on regretter pour ani na longola ka pour ani na sala ka ba c'est prêt. C'est les moments en gros aux occasions, opportunités. Bota et belle ba succès na musala oyo sala ka bana bana te. Wana bango. Ba oluka bana. Mais yon samba pesio. Pourquoi longola? Jike. Non, le monde a ébi mon porte. Ah, on va monter. Oh, si. Non, non, costa on la semi. Non, le bain. On go bain. Non, bima lembo ngomata. Bota ba jike. Ba gaseli ki soka kutu noble. Na Cédric ma belle bazala ba mbongo na long la semi na bango. On dirait na bois ga so izeme longwe. Non, le logo te. Mais zem nanga elonga te. Na biso ngona la sa yo na suprême. Quand il na succès be non la zemi. Suprême. Zem na elonga te. Et puis nous avons besoin de la ndako na kozala kaka awa ata ibika pamba la munoko ne kokota te yango moni papa na makambo nyonso na yelisio eza makambo ya zuna oyo akomi kolukelanga atindaki mais yezuna yo banda kusala théâtre pa ya zuna na lungo na ngai déjà nga na lungo kuna pa na ibanda kala papa Ponga na zala makamu suso na ko détailler pe na bandinga ba TV na salele émission makamu pe pa e baby po alinga mwasi ya ma prophétesse lokuta. Bon on a lu bien. Maman prophétesse lokuta. Papa. Ya on ngala memi papa na biso pe ayawa. Ah, aza policier te. Aza soudan. Papa, vous êtes soldat, vous êtes sous papa naye. Non, je suis soldat, je suis major de la renseignement militaire d'Emiab. Je suis major, je suis officier militaire, attention. Alors,
Papa, il y a moi. Moi, ma caméra sur Bayuka. Ça lève, baskuti omonaka ere nyonso na moi baotambola bakiti boye bamati boye papa mutu nda afoma bango. Papa, d'ailleurs, la vie à Batou, d'ailleurs, c'est la réputation. Quand vous gâchez la réputation d'un quelqu'un, ils ont la poursuite judiciaire. Alors, on y soit menace. Montage contre mon fils, alors il sera poursuivi. Yo papa botier, ndongo botier n'engage pas na botier moi nanga oyo. Alors on a eu quelque chose bêtise à mon côté. Donc atika ba montage pour ma réputation moi nangai, atika moi nanga la vie parce que bazana contrat mon côté basala. Yango na kangi yo répéter sili mais même soko zelanga pour na masolo solo na yo. Yango na charger comme ITB. Efat. Ma prophétesse. Ma prophétesse me t'appelle comme ITB. C'est wana nzambe ne mtalaki c'est pour ya solo na nzambe. Eh bi papa. ITB. Omoni théâtre. Eza théâtre kate. Oyo balobake nyoso ya théâtre te. Na théâtre pe ba réalité pe ezalaka. Esolo. Soso mo lelo ba suprême ba commune ngwana. Ba suprême ba kuta ba commune mo reculer. Na ngata nkomba ba commune wana te. Parce que na taille komba commune wana peut-être akolobaki o leader na biso finga commune na biso bana commune ba yininga. Omoni yo ndo zabu fo solo la bien nanga. Na pistonné. Oyebi yo na suprême na ya liboso. Ngai chef. Yo, nga chef na tata na. Benga dadi. Pardon daddy. Na ko sa tete pa na ye simbité na lungu papa, comme problème. Alors yo papa na yé peki ça y. Parce que ils ont kende mabe. Nga so na bi na sa charger na yé 2 jours et belimba msu bo moné su na wakambo na kishasa hotel. Papa, pardon, vous savez, bon, mais as-tu makambo? Celui qui veut la guerre prépare la guerre. Parce que le roi de la guerre comme mon ango, ba comportement na mabé le roi Kagame na Rwanda to lingo te na mboka na biso. Ya ko tumbula batu kwa kesa batu. C'est pas bon. Le roi na nyongo na ye, le roi na défait le roi tu kabona na biso simbate. C'est quoi comme problème? Mon yo faut solo la bien. Mon théâtre, au banda théâtre, ba tu ba tableau moko. Ba tu ba tableau mi balé. Mais ba tu principal té. Moi na pièce moko o leki. Mais semaine on ko lekité attaque tableau moko lekité. Eh zanga na sala. Pour solo la. Il faut solo là. Au commenter. Daddy na solo sundi. Je commente. Daddy so problème ezaka ngai na za ayebi sanga. Ngai na zaboye na ko kutisa yo. Na ba ingénieur Blaise mawana mukusa talo na ko kutso na ba pati kayeye liboka mali na kutiso na ba Daddy koti sanga te kutani sanga na bango to beta pamba ni yo fele ko Daddy nini na saliti na boso nanga nyoso na kati ya obe senga na kati ya groupe badi na pesa so ba sengi mo tournage na pesa ya case na pesa nyoso na pesa Daddy loko lisusu nini ezanga loko ezanga ezali personnel. Papa, on est en analyse tout ça dans la mission. Si on a sali analyse pour na ye, ils ont na fingi était. On est là quand on est normal, on va faire analyse. Si on analyse wana yezuna, analyse sikoyu. Aya kusala ni yafana kana serimba ukuna na mona galeka kalba TV. Ata kundu baba makambuni analyse yango wana mwana wa. Kombo ne pichu. Papa ngana analyse. Non écoutez, n'a pas perdre de temps à te pour na ba aventure mais melanga wana. Nazo bien nazo balingana parce que si na comprendre niveau yo zali papa na biboye réputation moi nangezo beba alors ba réputation ya obebsa moi nangezo ba poursuite judiciaire yo moboti na yepekisa ye atika moi vie ya moi nangai ngai na kupekisa ngai yepatika vie ya mwana na kusanzina analyse papa omoni analyse za mwana ngai te papa ngana yaki na memaki po papa bango comprendre makambo mwana olinga sala po na yebike yana ana conseil te wa ko pesa ya zuna. Oui. Pour ma cambo, c'est très important, mais yo, ok, non, qui n'ont pas plagiat, c'est comme si c'est pas pour rien à tirer bureau dans la moussala, n'a pas recoupé un papa. Yo, le oye, botana mutu. Ce qui n'a pas problème, na butu moi. Moi, na yo. Wana njons tout pepel au banozo ba rôle principal, na rôle principal. Rôle principal, sur les nani pièce à 8 personnes. Parmi 8 personnes, il y a ta pièce, il y a 4 personnes qui ont Daddy, pour nous que le bain makamba bongo Daddy. Daddy na respect, Daddy. Kuku lo balanga de lobi na bongo. Naza Daddy, le roi naza président. Ngam na bota, otenga tata, otenga, otenga, respect ni opesa nga.
Ngala tata, ngana mabota. Et puis, tout est enregistré ici. Nous sommes côté de l'autre là. Vous va preuve. Nga fala ma awa, yo sela nga papier. Que papa bana le mwana, ngai nga papa na boti a otika via mwana lo. Ce qui a tikité, nga na commencer. Non c'est la mwana nga na mutu na bino. Parce que ba maintenant so la mwana a cette personne dans les médias, ça vient Papa, zo papier ça là, zo nini kayo ça la papier. C'est un papier. Ça n'a dit quoi crayon. Yo zo papier na okeso biki. Zo papier ça en bas. Crayon bien. Pourquoi me carabo effacer pour ici? Juna. Ani na papa, tunayi papa, eloko eza très important ndenga yoki. Dadi nga nayaki ala ndenge makambo oyo ozosenga nga na tosala wana te dadi. Nga zo biso boya. Dadi kasi bonga nasala makambo O tika la bongo ko changer te ale. Tema kende. Tema kende. O changer te. Dadi. O sala ta ba 10 ans, ta ba 20 ans yebana te. Dadi obengani nga penza. O vanda en commune. Matete. Même commune na pas na ba wumbu osuka. O mondo vanda na ba wumbu. Osuka kana ba wumbu na ba nani ba ndikuno yeba na nunu ko yeba na te. Ai bima. Bima kende. Makende. Dadi niki peso. Soko ndimi makamna. Ngana yebisio saba so ni te kende. Kende. Eh, tozora mo ozo amuponga katana mino yega bo ba no peso ba rôle principal. Ngamo be na nyoko ma. Ngapeza boyi na yebo ngadiele peza boyi o komi répétition o répéta ko sala o sala pas ina no kota na scène bino ba komi ka lelo ba l'action na scène après na proposition zo boyi n'importe quoi Grand ba mécanicien ba koma lokola ba musicien ayebisi nga za na garage mais na yebo na moni ete bato tolembi bango sérieux eza te siko mutuka pine Laurent, benga na soumettre. Biso to komi na garage ya ezate vraiment. Tout qu'on a la marambe. Prêtre des prêtres. Bonjour. Bonjour. Grand prêtre. Batamilai bazalaka batambongo. Somoni mtamukuse seke mungamba po bakumba makabu. Nasa na nini? Prêtre. Oh, vieux. Ça mécanicien te. Oh mécanicien. Na mécanicien te mena yebi ba prêtre oso cheka goujon. Na timber. Timber era na katia. Papa. Ozana nani na ngana okipe makambo na mutuka na ngai ya na ebongi te. Ozo loba ozo tia makeli ozana nani pena. Ozo banga te. Nazo yeba ote? On a artiste Jiken. Na ba Supreme na groupe ya Bolimbisi ya Zuna. Mwakala. Pote boni. Kayo. Vraiment boni bino. To ça peut bien. Boni groupe. Groupe na longwa. Na longwa kala. Boni Supreme. Supreme? Supreme Mikolo Ebele hein. Ya solo. Mikolo Ebele. Supreme aza l'aise hein. Aza l'aise azo raisonner kayo. Omoni abetela sur le solo. Ngabo na pesa ba conseil c'est Supreme. Ona mobali na yo ya mulai. Mobali alingaka yo. O azo alingi a honorer yo. Apesa la mbongo abala yo. Non mais pesa ba conseil mingi pona yo. Mais Supreme aza bien te. Soki moi ezali prêtre. Aza moi ça sanga carrière, moi ça sanga ndoki. Moi ça sanga RT. Bakumbo na ina beaucoup salela na makambo. Bato baza bato nyonso na bengi bango batindela na bango mais nangi ocha bango motema na bango zambe na moto soki na senga te batinda mutu lokwa maître Ravi Balesa ya kabela ninga mo ba 200 ba 300 Jela boshana yo yale bato yo nyonso yena bakombo na bango na kati église soko shenge bayoka ka motema moto bapesha bayoka motema moto ata na sengi bango te bapesa nga yale bosho yale lare yali boso eza maître Ravi Basonga ya kabela ninga de ba 200 mena ninge koma ba 1000 so na penge ka motema yo ka moto kabela mo ba 1000 ani sala mali ni balé de Deborah Mwadi ya zala na Canada Deborah Mwadi na Canada Yami sa bibish bope. Beki di kwem. HD maleso papa HD alembaka ngai te. Mais Nicolas comme soko bengiye. Omuna asana be hésitation. Honorable Richard. Papa na beda chumuti mama Jessie. Tango no benga e bang bayo ayoka benda dule wana pesa nga.
na Mustafa ese moliso banzambe mobala mama Sandra. Na maître noir. Maître noir. Maître noir. Maître noir. On a combo na ye. Ayani shika kota. Tene ebite. Shoki pona ye oye ko tika ye na kotala le kama maître noir shika. Na vena ba moto ye na posa ka bianga ta di moto e banda ko bula. Na papa liso informa. Liso informa kuta kabela kanga lisusu te mabande ko kabela nga papa ba tona pena otika bango na maboka ya banzambe kuna basala. Jike. Oui. Nga na suprême to sali mikolo ebele na suprême tomona na. Ya solo? Ah oui. Atako bengana? Non. Dernièrement bauta kokuta na nani Patou Boto. Ayebisa nga to le grand gérant. Oyebi eh. Oh, Patou biso na parti to eba bato. Patou Boto. Oui. Patou Boto ayebisa nga nakuta na mwasi na yo suprême mais azoli aller na kombo na yo. Ayebisi Patou bon. Pour information, ngande naza boye kalate nazobala. Ya solo? Ah oui. Na pesa déjà babiloko nyonso tout etikali ka salle. Bon, adnebe o suprême atako benga pamba ande tambuye. Non, akobenga nga na ndenge ni ngai na ye ezalaka suti. Na pesa déjà babiloko tout etikali ka na salle hein? Faites ya salle comme ça nazui mwasi na nga na raison na sous suprême te. Tuna entre bolingo na théâtre bon, ya pona na théâtre. Mama no pese ba conseil. Wenge. Omone ndengo shenge bato yo nyosho bayoka. Yopo fo yala mutako yokela ngai. Omone choko monaka mwana yo unkeli bobimba yako taka komola ye. Fadi Mbemba. La reine des dollars Santa Maria Fibalesho. Oyoka ka komo wana. Na Alpha Gambela mama di mama solution. Oyoka ka bakomo wana. Oba yoka kangai. Ikololo la yako bibisa architect. Jeritansia bayako yamba yemu kilimo bimba pa yoka kangaye choko yala shima mukongo na ngai oyako yoka ngai okomona pe makabana papa na buseni nani President Bina File wa musicien mikolo leki obande ko kabila mo ba 1000 na sunga bana na ofeli mais mikolo azokipela te bango na Yannick Kongolo na shala Bina File motema moto kabela yo moto ba Yannick Kongolo ko wa bakabela nga Bina File. Arnaud Koubou banda kenda kolwezi ata na bengi azo yamba te. Yoko jong shabe nyoma ba. Kulusie nyoma ba kulusie nyoma ba. Kulusie nyoma ba kulusie nyoma ba. Bato yoka makamo ba yakolo. Mama. Hein? Chike. Mais conseil on peut sombala sima ko yaka subongo te. Omoni leki na nga Laurent. Ayem tala a Gérard Bilo na nga. Comment nanga ça Laurent? Laurent le grand gérant. Na comment na misu no? Chike wasa. Tu as des beaux yeux. Asa grand frère na ngai. Bala sima ko yaka subo ete so kazaki leki ya mwasi na ngai. Ya na kanisa ki aza mécanicien. Aza loyenge hein. Aza artiste. Ah stop. Fo yibaka ndenge ni soko kuti bato bazo sola. Oza ba mania. OK bibwa. OK bibwa. Ovana na bibwa to. Na OK tournage na bibwa. Mais nga mona komo ovana mikonga. Misika boye. Na meleke bele prêtre. Mais so sipo mabengi yo. Koyamba so appelle na été. Kolinga kutu te ata benga yo. Na changer ko. Asala groupe. Asala groupe atete. Yé présidente, yé maman présidente, nga président. Ah oui. Soit on a transport. Oh donc bokomba yo. Oh, nga président yé maman présidente. Oh, nandeni. Oh. Bokoma ko bima bino mbali. Yé azali yé lokwa azali quoi présidente. Nesko tanga swanga abina nga yo okozala président. Na comprendre monter. Bon c'est bon. Merci hein. Mais on a so bocheno ka goujon na timber. Pour le reste ça peut démarrer ça timber. Timber ba chango. Ekoki. Tokutani. Yo za mécanicien te zo yeba ndeni ke. Oh timber. Mama prophétesse Wenge. Oyala posha bakoko bachalela yo. Yo pe fo yo ke la bakoko. Baluka pesha mkongo.
pusha na mer. Kanga mer. Bakoko. Motala mono yo ko la ye wenge. Yako biloko fa nganche. Ngancha bateke. Mwana chabala. Mama wenge. Baloka. Ndako yo tolia ka ngoba bokoko me yako mona na te. Bino na mokele bobeka ka gochila ete me biso tolia ka goto beka ka ngoba bokoko. Tango ko yamba la shema yaka na ngoba bokoko biso tolia. O yako yama boko pamba ko chako memela bakoko eloko. Tika nyosho yana ngoba. Tika na bakombo nyosho wa. Tika nyosho. Tango yako bima yoko jongisha kaka nganje bateke. Baluka pesha mokongo jongisha ndenge na yako loba. Kanga mere. Jongisha kaka nganje ya bateke. Yako salisha yo voyage. Po jonga kapa pamba te. Yo jongisha kaka nganje ya bateke. Futa mbonga bafununga. Ngate ya bateke. Mama shomba na shomba te. Ngate ya bateke. Liputa mbanda na lata te. Ngate ya bateke. Koka shimbi na shimba te. Ngate ya bateke. Monene. Beli papa. Kambebele. Na yupo yana pocha maka. Makambo na moni kuna ya ngo pengane na na posa. Sio mone yangu. Me ko bosha na katena li kama nyosha fo yebisha muto ko loba nene. Nganje. Maman Pierre. Bonjour, moi. Bonjour. Tout bon de là. Tout bien, Mr. Bon de là. Seigneur Jésus, Nzambo asalanga ngolu. Nzambo apesanga likabo wana ya kosakola likola batu. Nzambe muna mwana ngai ker Nzambe. Kaka ndenge yo lobaki na ngai, kaka ndenge na solaki na yo ke moi o ekosila te, okokokisa baposa motema na ye, pambola ye, kokisa baposa ya mitema na ye, banzela ba voyage nazomona ndenge azokenda azozonga na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur. Merci Maman, bonne. Awa boutique na yo to ozotekela mo. Te yanga moko mama. Oh, boutique na yo. Moza biloka bien de tisaki. Okitisa non? Biloko na pesa kaba. Moza biloka ba qualité vraiment. Et puis na ba parfum. Sapat oyo. Na oyo na oyo. Eza vraiment ba sapat italien. Ba italien. No ya italien. Kotisi vraiment ba biloka bien. Non maman nalingaki na ya, mais petit tir nanga te kaka vraiment betinga libako. Abetinga libako makasi. Parce que yene linga otika la ponga na yakuna. Si siko bo ayete. Jour wana teka kinga nazalaki te. Siko ponga nazalaki epa na kuna na bureau. Lobi siko na bisi epesanga bambongo teka kina sa bakalki po ifona kezongisa na ke pesa ma prophétesse mbongo tika ki pona lobiko ya famille mobimba. Ye le kwa zakina ba problème na za posa mbongo na pesa ki ete asiliki. Ndo moni ayete. Comment on a dit maman yaka kaka oya ozongo Seigneur. Oh Jésus. On a zaki na chouate. Seigneur. Renda. Shika bala. Oh Yesu kanga miso zo la ksa marambo ebele na ba moko Nzambe. Oh ya. Masa Nzamba lingi o mingi. Nzamba lingi o mingi. Ova nona ndoki. Mwana miso mona te. Soki Nzamba longoli miso oza pana nga pesi yo. Commandé tobé liboma. Petite sœur na yo alinga côté. Et puis makambo voyage no tezo sala ba mokulu na yeba za kati. Yesu si na yezala kazela papa. Yesu si na yezala ka yo mutu na o ekita na sepo ya bénéficier na biloko. Alors faut tirer musika na. Nga na panzaka te. Na yebi pona panza bino te mais na ye ko yebisa yo tia ye musika na. Est-ce que oyeba ke petite sœur na mo comme toi tiela ko poison. Pon Nzamba linga ko yango kufa te. Mo komela pe mai wana ya poison wana. Taye musika na yo ayaka isusu ate. Ayaka isusu te et puis mbongo oya yo kopesa ke te po okanga o. Okanga makamu. Na sepe na saki ana. Maman, problème te. Maman opesa na no reste wana 230 wana tikalaki.
Ok, problème te. Nini oza l'aise te? Makambo nzambe kenda. Omoni nzambe ko nzamba lingi yo. Bachela yo poison na kata mai omela okufa te. Nzamba lingi wana eloko nzambe kati nawo. Omondo za no za beni. Okufa lelo te. De génération en génération lobanga na musala nzambe te. Lobanga na solo na nzambe boye to so nzamba meki da kanzake miemi. So nzambe ngana okanise ne mbongo mutamokili. Bongo mutamokili. Bilambo na zui. Wana. Ngape na ozo ako? Nga sapato na poni. Nzamba lingi yo mama. Mama. Nzamba lingi yo. Ye, oh secrétaire nanga. Secrétaire Zuna, ya makambo nyonso pona oya na bureau sa nini. Ye, secrétaire nanga. Ye ne mutasokipa na mama. Mama kitela mama na osaki okwe ko sala bien. Et puis na sepeli pe na quête na nini oyo. Soulier oyo. Na ba parfait. Omoni nzambe ko osalelo makambo. Na oyo ni ko swa. Problème te maman pona ko papa. Voilà, omoni nzambe ya italien nzambe ya bolingo. Mama nzamba kosalelo makambo ebele ya minene. Nzamba ko akosalelo makambo ya minene ebele. Omote ngozopesa mama na osako azomema. Ndenge nga nazomema, ndenge makambo no nzamba komema ngo likolo. Nzamba azomema. Tonga na ozo parfait nazopanza nazocha. Solo na te ozopanza na makambo no ezokende. Nazwi wana mama. Nazwi te nazofa komo. Nga linga babiloko boyemi. Tant nga nazolata bato bazolula makambo no ezokende liboso eza ko avancer. $180 nzamba mona. Après secrétaire na l'église. Na rappel comédien na leka na TV. Yango nazomona moni banda bokote na mama nazolo bati na otala kaka. Nazomona elongo na reconnaître yango. Sope moi ezana mondo solo ba publicité pour ngai. Problème te. Ba balanda ngai mingi. Ngai mon ba théâtre nyo solo na TV. Ngai biso o konzo. O kike. O nani esope. O donc nyo surtout rien na l'équipe. Comment si ko posa yanga publicité esenga combien? Publicité. Zera na solo na maman. Maman. Papa solo. Maman tant okoya na bureau solo là. Donc papa Richard. Honorable Richard. Honorable Richard oui. Papa na Beda Chou. Motema maman Jezi. Ma papa nanga na sela ki ba. Ya solo maman. Grâce na yo nde nazo vivre. Kande ba koma bongo. Ngai tela. Richard ayaka na Tucha mama tozwika oyo na pebele te. Mais maman on olanga valise là mais valise bozo ngisela nga ya. Problème eza to oya kozwana nini? Na nini? Na vino ngebele te na zwika oyo eza biloko koteka na. Donc abu ba chemise sous ezaki. Sika na kati kotika wana eza. Oyo eza ba robe ba jupe otali kuna wana. Mama nalinga pe ba jipa bon kotisa. Nzamba mona yo. Mais maman na moni ekoka te lokwa boza voiture comme si to tombola kaka to bokotisa. Mama fukama na to bonde. Fukama na bonde la pona nzamba zone c'est belé. Seigneur, mon maman. Maman kelela te. Maman zala mutu akolela te. Pambola maboko oyo. Mama pesa maboko. Pambola maboko oyo. Tondisa ngo na bozui. Maboko na ekauka te. O nyonso koluka ye akuta na yo. Lobanga na musali na ote. Lobanga na sola na yo te. Lobanga na kangisa ko binemi te mama pambwama. Kende liboso banzela no nyonso fongwama. Nyonso lukaki. O zangaki na ne passé année o eza yo. Loba amen. Amen. Lobela amen. Amen. Siko miminga na ideni. Ça va? Ça va ndeni ngaza bien te papa. Djike osanga beponi so na longwe même place tozalaki. Pona yano atom subiso mibale makela bato te o meko comprendre. Djike naza bien te batanso ko miko kita. Non koka te papa s'il te plaît. Et ça la kabongo. Ça la tala maman. Moni zenzela. Zemi za kana matata, o za la ke. Ozuli ngosala zuli nini? Et ça la kaboyi. Tango mwana ko botama. O se nesengo. Oh, on va fièvre na ezala malade c'est ça ka yango. Na après to botana. Na ozela kako nzima. So nzima na lomwe na ngazima. Kuna singi na yombo. Siko so longo lizemi. Après ça, papa, mais après tu as beau t'en ôter. Voilà tout le pour l'instant, on a bien dit. Na rola la pe bona la mukite.
lelo maladi lobi bona zokoka te batanso ko kita ndeti ngutala nyoso mai siko sipo matayo mouvement ngade na fait na benga de batu de ona pesa de bandu isiko no sandi ni usandi tika mbana buzoba wana non sandi c'est que na rapporter ka bandu yongo kasi na go sa bon que c'est pas ma bika asa petite abota nga alongo comme ça soit vise mu ya ndeti na pesa bandu sakana ngate ponga de machine dans le coin côté be bime ko kota lisusu c'est comme na limbonga partout boto partout boto les grands gérants na leki de mbongo na e yebisa partout boto na yo qui seme yo panza ki sans couper sa bandoi si pas ma boy na yo boni vraiment boni boy na bota na mutu lokwa yo dike boni boy boni boy ko sipem nga mutu ngane nyama ko saka ngati ngabe na star ebi gangela ngati mutemesanga pasi boni boy ko n'importe quoi yo moko na ndime longo lango pona ndime ko so ndime to ngolongo lango oyo kan sanga poni ponga le kolo lango na peso accord longo lango nga mona mbano na peso accord longo lango eko longo nzambe otalisa mwana bitumba makasi oza vraiment na bitumba oza bitumba makasi et puis kumisa nzambe po kutana mutu asolaka na nde navandi bo nzambe oyebisanga de amamuno amoza bitumba makasi makamuno ekotiki ndoki nzambe patience wenge nzambe aselanga osele lolo mama okabelaka mutu moko mbongo mutu wana zwaka mbongo makenda na mo village mobana ngandoki mwana miso omona te soki nzambe alongoli miso oyo eza mpana nga pesi yo okoma nde tobeli boma petite sœur na yo alingako te epuis makambo voyage no ti ezosala bamobulu boye na ye mpe aza akati ye susi na ye ezalaka zela papa ye susi na ye ezalaka yo mutu na oyo ekitana se mpo ya bénéficie na biloko alors fo tia ye mosika na nga napanzaka te na ye mpe mpo napanza bino te me na ye koyebisa yo tia ye mosika na est ce que oyebake petite sœur na moko motu atielako poison makasi ndio mtu ana kanda hapo. Problem nini hapo? Florence, na nyoso na sala rabino. Nazaka mabi. Hein? Na ovandi penzo kanisi, o raisonner, o sangisi o kyo bimisi, obi no ker ndoki. Do ker nde mutu mabe, do mutu obiso to ko sala mabe, to freiner to kanga, ezande ker. Florence depuis quand? Nalobi ya unini ngozolo ba penza. Na o comprendre te makambo ozolo ba yaya. Nana komi ndoki. Tout le monde na sali, au monde na ndoto. OK pas jusqu'à Luka, OK pas DJ MK. OK ko bisa bango nini makami yo lobi kuna. Dis-moi. Le mec na yo kayo. Donc nazaka mabe. Je vois maintenant. Je vois que binonde boza bandoki a vina ngai. Yango jour wana bina pesa baba ma profete sa boy. Te ko kende kuna te. Ba ko bisa ba lokuta je vois maintenant. Donc yonde ndoki a vina ngai. Yaya. Okoka musanga na biloko yo bimisa munoko nao. Ne m'appelle plus ta sœur. Ne m'appelle plus Yaya. Je ne suis plus ta sœur. Nyoso so na kebisa maman Yvette Kabou. On s'est plaint nayo. Dis-moi. On s'est plaint nayo. Désormais, à partir de l'élo, la monde ne suit pas dans la tête. Yaya. Ilo nina sali yo. So mwenga na sali yo mabeli mbisanga yaya. Bandeto banda ofana nayo kanga ndazaka ndoki te. Lelo mwana mama na okebenga ngandoki. Na sali ni yaya. Ka profete so mtezo kabolanga nayo. Ah? Yaya. Ngalo na komi ndoki nga Florence. Ya solo yaya. Okebenga na ngai. Kainza makamu ya lonyaze ayebisaka biso avakufa. Ya lelo ngana komi mabe. Nana ngoka bolanga na yo yaya na ngai. Osunga banaza ki mwana mukie. Na konya maboko na yo. Lelo nga komi ndoki yaya. Ya solo penza. Ozolo ba yaya ozo raisonner. Oke benanga na oke pa nani.
Oboki nga otiki nga na maboko ya nani? Nani oyo akozwa nga na mesana nde na yo? Ya na nga, nakokende pa nani? Nakoke pa nani ya na nga limbisa nga pardon. Naza esika okende te ya pardon. Soki oyebaki ke ya Lionel alobaka bongo avant kufa. Olinga oluka nga te na vandela kwa okaka awa na boko lelo bano bazanga tata mais ozondima nga te. Ya pardon. Naza esika okende te ya na nga pardon. Kosala nga boye te ya pardon. Ya. Nzambe na ngai. Nebaki ya na nga boye te nzambe na yo bebisa ya na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe bana nga basuki te nzambe. Na otakasa na Elda wapi nzambe na ngai. Nzambe na ngai, nzambe na ngai. Nakoke pa nani? Bapasi na yo, bapasi na yanga nini? Yanga nini na bapasi na yo? Na osimba loko moko te. Na osimba loko moko te. Na pekisaki yo. Na pekisaki yo. Jikisa bala batu bako. Nate pasi. Tambe. Mama. Nakufi. Jike nazo kufa. Jike yako simba tanga na kufe. Mama jike. Mama mobali na pasi. Malembe te, mama malembe te, jike mama, jike mama. Utotoma malembe. C'est la passe. La coupie. Simba kaza tata kite. Toto luka pesto pe mako. Luka pesto pe. Mame, kaki, tu mo pe meki ya tu. Tu mo pe meki, jike na ko te pasi. Mame, sema basambla te pasi te. Cameraman on s'attend le cameraman on parle. Cameraman. Cameraman, moi le cameraman c'est cameraman. Na kufi tu jike na ko te bana bana ki to pema. Jiko dikite. Mama pati na kufi. Jike zama mbona kina do ko kate. Yesu na parler ko edenga. Na ko kate. Yesu na parler ko edenga mais. Mwana mwini